Mbote na yo ndeko Cédric na lingi ko yebisa ba congolais bazali ko landa biso te wuti ekolo Congo démocratique mais ozali awa na biso sikoyo na ekolo Amerika et puis oleki na la voix de l'Amérique matondo mingi ndenge oleki na lolaka la Amérique Pierre Cédric Kibingwa na oyebisa ba congolais to ba ebanso bazali ko landa biso te yo zali motomolo ya bien moko ya batomolo ya opération il y a fonds, il y a garantie, il y a entrepreneuriat na Congo to babengi on a mukuse Fojek. Yebisa biso Fojek zalini ni meliboso pe mbote na yonana. Mbote papa Antoine to sepeli na boyambi na bino awana voix de l'Amérique na eki na cadre ya mission pour na participer na Expo Agri Expo 2024 mais na profiter na occasion pour na oya na antenne na bino pour na resola surtout ko adresser message nanga ba congolais na ba africains surtout ba congolais oyo po ba yeba que les lots dans un fonds de garantie salmi pour na bango o ekoki ko permettre bango ko développer ba projet na bango yango na lelo tozana yo ezali malamu ko yeba ke fonds ya garantie moko ezali mais limbola bango malamu malamba yeba fonds ya garantie yango musala nango ezali nini. Fonds de garantie ezo permettre ba congolais nyonso oyo baza na Congo et puis baza libanda ba ko zonga na mboka ko investir na ba domaine variés na Congo pour na ko pousser entrepreneuriat na biso. Bon, fonds de garantie ezo permettre bato baza na projet mais baza na garantie te baza na problème à financement que ba poussa na pembe na biso na ba projet na bango na ba business plan ba plan d'affaires o ba robongisa pour total yango ce que za malamu to tindango et pas ba banco ba sala analyse approfondie ba tala vraiment malamu ba projet na bango pour na repesa misolo pour mitsala wana ekende liboso donc ça na biso eza intermédiaire entre ba projet ba entrepreneur et ba projet malamu ba entrepreneur na financement ekoya à travers ba banque ba partenaire na biso o tout ça to signer ba partenariat na bato moko très intéressant bato ya C pour ba entrepreneur na biso ba koka ko bongisama na ko progresser c'est un peu ça. Mais quand on pense biso mwanda kisa ya ba entrepreneur au déjà bidombo salisi na Congo kuna et puis même misusu bazali na diaspora tabanda kisa mibale toza na ba entrepreneur oyo baza na 15 provinces déjà tout ça 15 provinces na Congo mais ba oyo pe baza na diaspora a misusu bazoya ndenge na lobaki na entrepreneur moi uti awa Amerika azo sala pilipili na kati ya mongata ye ala to tela ki to mona ki ke azo sala malamu to lingi to accompagner pour ça na ba difficulté a même expertise ne o azaro sala a même on a Congo eza exemple malamu o tozo pesa et puis toza ba entrepreneur mususu neti jeune dame moko à vingtaine d'années a sali première usine ya ba kirdan. Imaginez-vous que par exemple na Congo kirdan ezalaki te kaka importé kaka donc na kirdan moyen to ça des até a même a sali projet na ye a sombi équipement et outil banda pour na rosala ba kirdan ezala localement fabriqué pour ba congolais ba profiter na yango. Il y a beaucoup d'autres exemples to sanango au ba congolais ba sala effort ya romema ba projet malamu pour ndakisa Congo et mata ndakisa Congo et mata to yebi biso moko que ba congolais mingi bazali na ba difficulté et belé ya koyeba même ya kozwa même information o yozali kopesa karasiko ba bazili baku ya kolanda biso nde bakoyeba mwa makambo ebele mais kakoloba nano effort bino bozo ko sala pona ko panza vraiment sango ya Fojek na kuna na Congo et puis na mokili mobimba po batu bayeba que structure to misala ya ndengwa nezaliwe ko kosunga bango po bakende liboso na business na bango. Fojek tout ça des bandeli donc ça to bandi décret à chef de l'état a signé pour la formation à Fojek pour une formation à Fojek ezaki na 2020 ba animateur ba directeur général na conseil d'administration ezalaki mise en place en 2021 mais musale bandaki bien en 2022 tout ça non est bandeli angwana na tozo sala nyonso les lois internationales tous à la présent tout monde ba mon abiso tozo assister na ba conférence ba télé nyonso même na au niveau national na ba province ba atelier ba conférence ba forum tozo ko assister na ba biloko wana nyonso ba pour que to la kisa que Fojek ezo sala et puis tout bien fondé au to sala à travers ba congolais nyonso na ba province na biso mais quand banda oh yeah ils ont malamu mingi mais quand yebisa biso lokwa bino bozo ko travailler na ba congolais balinko sala profit balinko sala business balinko luka mbongo na kokela ba misala kokela makambo ebele mais ozali yo moko na
idée na image na représentation ya oyazali tokoyi ko benga lelo entrepreneur congolais mais kako yebisa biso na entrepreneur congolais ya lelo azali ndengeni okoyi ko décrire ndengeni entrepreneur congolais lelo azali mutu oyo aza ko tia misala na ye pour na développement ya mboka de manière très difficile pour ba moyens limité. Tout le monde qui est entrepreneur est belé, surtout dans le côté est de mboka na biso place Bitumba ezali, tout le monde est très développé, ba initiative surtout ba jeunes les a pris pour entrepreneuriat congolais mata, mais bazan ba problème ba difficulté et bazan pe un problème sous son encadrement. Donc il faut bazan la former, bazan la pe na information par rapport à ba secteur d'activité na bango ou bazo sa la msala. C'est ça que toujours relevé parce que na mboka neti awa, tout ça na mboka Amerika, eza ba PMND tungi mboka oyo. Soko tozu lokola Nigeria eza ba PMND et tomboli mboka Nigeria donc tolingi to mema lisusu wana na Congo na biso to mema esprit wana pour entrepreneuriat kende liboso mais ba difficulté eza belé on est conscient de ça to yebi yango yango na tozo bunda pour tout moi pour te relancer, te relever entrepreneuriat dans mboka na biso. Nakanisi entrepreneuriat est-ce que beaucoup travailler pena ba oyo babenga ka ba non-profit organization to ba ONG to kaka ba oyo bazo sala kaka ba business oyo ya profit. Toujours travailler na batunio surtout oyo baza ko booster entrepreneuriat. Pour entrepreneuriat marabilo ko mingi ba création d'emploi ezo pesa ba misala entrepreneuriat ezo pesa maele na batum susu entrepreneuriat ezo matisa mboka na o ba benga PIB parce que ba importation ba exportation ko koma ebele et ko diminuer ba importation mais susu et puis local content contenu local et ko sala et ko matali susu pour biloko ko sala localement et ko production na kati ko matali susu et ko mamboka na biso likolo. Donc tout personne est bienvenue, toute organisation est bienvenue pour tout l'entrepreneuriat et pas na biso. Mais quand vous yebisa biso parce que bozali ko travailler na oyo babengaka chapeau moko to parapluie moko kaka o babengi pour na ko améliorer climat des affaires et des investissements na école Congo démocratique. Siko musana bino bozo sala yango ndenge nini esika FPI ezali, esika ANAPI ezali, esika na yebite structure soki za kaka on dirait kufa déjà auto na benga CPCAI kala, c'est-à-dire comité de pilotage pour l'amélioration du climat des affaires et des investissements. Vous travaillez na bango ndenge nini? Ba structure wana nyoso, eza ba structure sœur na biso. Toza obligé de travailler na bango pour le développement. Mutu na mutu na ba mission spécifique et ya solo, mais biso neti FPI toza na partenariat mo na bango, o biso tozo accompagner ba projet semi-industriel, d'industrie légère, ba projet industriel nyoso, biso tozo tia garantie na biso na ba accompagnement na ba financement ba pesa biso tozo tia garantie na biso pour ba entrepreneur dans secteur wana ba amélioration salement. Mais dans mes collègues koya au mona susu ba projet ba partenariat belé to salina ba structure na biso à l'état. Donc tozo banana en national mais to koy ko sous ba partenariat na ba structure sous international au baza na pour ça ya ko développement entrepreneuriat pa na biso to na misolo to na accompagnement ndenge na ndenge on est prêt à travailler avec ba structure wana nyonso. Yeah, mais bo bandi kala mingi tenegolobi oyo pratiquement 3e année. Oui. Ba difficulté nini bino boza ko rencontrer na bino moko en tant que nouvelle structure oyo bozo mona ke bosengeli na lisalisi pe pona yango. Tozo bunda ba difficulté na bandeli ezanga kate. Sa structure ya et outiko salema mais na moni na volonté na biso volonté ya ba kambi na biso direction générale na biso ndenge bazo sala vision au bazo sala bazo landa pe vision chef de l'état donc tozo bunda pour to même entrepreneuriat likolo ba difficulté ko tikala et kozala toujours mais na volonté et puis na esprit d'équipe je pense que to mais kako kende moi liboso et puis to ko parler na ba difficulté en alliance pour to ke na suka siko ya kosisa masolo na biso mais kako yebisa biso na lokwa ba mwa bandakisa ba projet nini oyo bino bokoki ko ndima ko accompagner ba projet nini bokoki ko boya ko accompagner ba projet nyonso oyo ezotombola ekolo oyo ezopesa valeur locale. Donc, un projet de transformation locale, agro-transformation, service, tout ça, est local. Un projet est basé sur l'importation, il y a des produits, des marchandises et outils libanda, on a toujours quoi accompagner. On a toujours côté sumbongo libanda. Or, les critères d'éligibilité na biso toujours accompagner des projets est congolais kakabazo memango, porteur des projets faut la congolais. Et puis, il faut appartenir à une structure d'encadrement, il faut à l'encadrement et l'entrepreneuriat, il faut appartenir à Yango. Pesanda qui ça?
lokola lisanga neti nini balisanga eza ebele Fédération des entreprises du Congo bakopemeko ezati lelo bafenapek ezali bafng ezali ozwi anadec oyo eza lelo bango nde bacompagnie eza nationale agence nationale de développement d'entrepreneuriat au Congo soki muta uti na projet uti anadec eza dossier moko fiable po eza structure mo sœur toza na kati ya ministère moko na bango donc il faut bazala wana et puis baza formaliser Congolais alingi kosala mingi na molili na mayuya bazwa ba document baza formaliser bafuta pe batako bampako na bango po yango pe kotombola mboka yango wana nde tozolinga accompagner ba entrepreneur andengwana pour kotombola ekolo na biso ya bande ko ebele bazali na domaine lokola ya hôtellerie to ya tourisme na kanisi bango pe bazali ko apporter moi mingi bino pe bozo kozongisila bango pe na ndenge moko esengeli na nzela wana ya comment babenga ngo redevance na kanisi yango na pe osela bino na kanisi yango na oui oyo baza na tourisme baza ba frais bafutaka frais pour le tourisme FPT na bango bafutaka mais lobby kuna soki pe to sangani na office national tourisme pour to accompagner ba projet na mabeza te toza na ba démarche mingi na ba structure ebele pour ba société ba entrepreneur no bafutaka moi pas comment redevance bazwa pe coup de pouce à l'État. L'État paie et même bango et tombe la bango na misala bazosala. Donc tout ça ils a vu, ils a na processus. Gouvernement soumis no yuti ko bima yo zalaki awa na États-Unis o yoki yango bimi kuna sikoyo ozoko kanisa par rapport à o bino bosalaka na gouvernement soumis no ndenge bimi bongo ba tante na bino ko zala nini. Tous attendre mingi mais tous sûr que musala ekotomba malisusu mboka na biso tolingi yango mingi chef de l'état porté choix né sur ba personnalité oyo na kanisi ke ba kosala musala pour ba tombola sous entrepreneuriat tozo zela mingi pa na bango tozo pesa bango chance to ko accompagner bango na musala na vision ou chef de l'état apesi bango pour que Congo etomba malisusu pour que Congo tomba malisusu matondo mingi pona yo pona ngonga oyo zwi ya kolekana lolaka la Amerika na ko rappeler batu kombo na yo ezali Pierre Cédric Kibingwa ozali bongo responsable moko ya ba responsable ya oyo babengi opération du fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo et linkoloba bino bozali wana pona kosunga bandeko bazali na ba projet ya business na Congo pona ba réussir Olingo bakiseloko mususu ya suka yambote to silisa na sepeli ko kozana ba studio na bino na invitation cordiale bosalinga en tout cas il faut ba congolais to linga mboka na biso to sala misala pour mboka etomba entrepreneuriat et kende peli boso entrepreneuriat et kende peli boso na ekolo Congo démocratique matondo mingi pona bino banso bozwi libaku ya kolanda lisolo na biso na ndeko Cédric Kibingwa oyo awuti bongo na ekolo Congo démocratique botika la malamu ndeto kutanisima